Canal Congo TV, Canal Congo TV, muito obrigada, muito boa tarde, muito boa noite para todos acompanhados, estão acompanhados essas palavras no mundo inteiro. Hoje foi dia 11, domingo 11 de abril de 2021. Estamos aqui em Camba, Jerusalém, que admiramos os fiscais de Angola. Hoje foram oferecendo o Papa Simão Kibão que ganha um caminhão muito grande mesmo e foi apresentado no presidente dele, fiscal no mundo inteiro. Isso aqui que nós estamos aqui, estamos muito alegres para todo mundo que estão aqui acompanhando. O domingo de hoje foi muita alegria, muita paz. Isso aqui que nós tivemos um pouco a dizer. Bande Kobalandi, dengue tozali kolanda, lelo ezali le 11 avril 2021. Tozali awa na kati ya Nkamba, Jerusalem. Lelo ezalaki dimanche mokola esengo, pamba te bandeko na biso ya bapied gauche bautaki Angola bayaki kopesa kado epa ya tata mokonzi ya bule beni moko ya munene. Vraiment ezalaki likambo ya kokamwa pe likambo ya esengo na kati ya mokili yango nde ezalaki présenter mutuka wana epa ya ye moko général ya bapied gauche epa ya tata SKK tata Molimo Mosantu. Bino ba surveillant boza la kawana pona botika lisusu tata mosika te. Et puis bino ba surveillant banda lelo bo banda tour de garde awa na Nkamba poete na Nkamba malamu ville ezalaka te. Ba surveillant bazala tango nyoso to na Nkamba wana nde mitindo papa denge na kuntima apisaki na papa Nkalambote yango tomonaki ete basurveillant bazakomisama mingi mpona posa ya komataka ntango nyonso na Yerusalemi ezali mpona koya kobatela mbanza mais bazali kozanga moyen de transport. Tomonaki lisusu yo nzambe na biso ozali na posa ya misala kasi mituka ezali kozanga yo yango wana contribution na biso na centenaire ezali ya mutuka ne topesaki charge wana na basurveillant yango wana papa ezali ya 10 pneus oyo toye kopesa na maboko na yo. Tosengaki mpe na basurveillant ya Europe bango mpe basi basombi mutuka soki ezalaki baperturbation ya malade oyo te mbele lelo topesi yo mituka mibale mais d'ici mois de mai juin papa mutuka na pe ezali kokoma awa pete topesa yo. Bagage moye. Bagage moye. Bagage moye. Kamboye. 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 Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Angola vie. Angola vie. Angola vie. Disu di fuiri ko kila betelengi. Dari kala la ibina kate.
Isso kufi na pokwa e que juste na pongi. Eza bango bibonte. Pongi nini wana? Nzela. Oyo papa kimbango akenda yake na makolo. Do bapeni tokome nango misato. Batracteur moto mibale tosolo na kini. Ya pienza kuna toma ko ekoyana mo. Lobi bazoke no kolala yo. Ese gobi ese ngote. Ega be yate. Lobi na bamuta toza na problème makasi. Biso bandimi tozela kaka patozala. Toyokani hein? Bona lelo topesi merci. Yami yango na kombe misatu na komba tata mwana tata molimosa. Muito obrigada para todos que vai acompanhar este canal do Congo, porque hoje foi muita alegria. De 11 estamos aqui em Kamba, Jerusalém. Os nossos irmãos de fiscal que vinham de Angola vieram apresentar um caminhão muito grande aqui em Kamba, Jerusalém. Por isso, muito obrigada. Vamos nos acompanhar e com outro programa que vai seguir. Muito obrigada para todos e muita alegria. Merci balandi a Canal Congo. Canal Congo ninguém botou Holanda. Ba image oyo utukoleka wana. Vraiment te remercier na likambo oyo monene e utukosalema na Kamba Jerusalem bandeko na biso ya ba pied gauche ba utaki na Angola. Baye ko pesa cadeau epa ya papa ya centenaire mutuka ya monene vraiment yango wana te ko remercier esengo makasi bokolanda biso na émission ya sima oyo koya yango wana to pesi bino mbote mingi. Canal Congo TV.